le lo ferry koloba déjà qui est bana ya wenge ezana public nepso kati fola osakana ezana ba fan ya kosakana te yebisa ngai na minute oyo ba fan nini oyo baza majorité kolela ya wenge baza te kosala déjà mbela elaxi ke stade oyo déjà ekotona na bana ya wenge. OK. Tomona yango na concert ya 4x4 oyo babeta na stade Martyr. Ah, tomona yango plein oyo etona wana parce que bana wenge. Bana na biso toboti biso moko papa na biso pe bayaki. Kosala déjà faire kosala déjà bongo na féliciter yango na encourager on a des mots ya bien. Faire azarape bon temps on a fait na capture la terre sur la na ko felomide to moni pe na wenge aso na président JB na wera malgré mais na yebike wera na JB et wera na faire ko la bata na problème te dozabi na kati ya Chicago USA atterrissage ya les pannes na coupe d'air donc pour une semaine ça a marqué pas ce que la 24 juin et quand on va qui a besoin d'intervenir donc il a eu le motif à la stade de Martyr c'est déjà samedi le 10 au moni poto yango pressé na vie talanga na poto nena ko frapper plus na Kinshasa pour comprendre Jérémy Yoka masolo za kitoko donc ah toi la même pique comme Mindele 148 444 Mindele nambala moko eh c'est là des gars nambala moko Mindele ah ana ya Bloomington Jésus de Niansi yo fait de gola ba papi mukoko bazolanda yo ba trésor lobinde bazolanda yo ba de belé ya Bloomington et baza kolanda yo message européen ça na bana nyonso ya Bloomington. Bana Bloomington nous a déjà un terrain pour commis na bengisi bango non si possible je ne sais pas non ba ozala nga beaucoup na kumbi na bengisi bango samedi dimanche tozala on a sadi tozana rumba danse etali bisote parce que lelo yo na minute to asu na généralité ya okanga na faire avoir bizorbi ya moi tisiko ya carbo ya moto kota na mona ça et en plus to sengi na ba père opé sur dynastie wana bizorbi azo na sur troisième sous ya mikolo pe na so linga ka to kota na mona na stade faire pour la date que au pour stade de Marseille to na senga ke au bien dynastie to za non to bina banzimba faire OK. Faire un répertoire oh le lot sur un thème micro beton ça vous bat par aux ça. Oui. Les lots. Batu bayate. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divers. Bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo mukolo fait tilata mabe. Maison qui vient à Bossalibinoté, à Tchelibinoté promotion angolais à Pamba. Maison qui vient, vous êtes trop amoureux du pays. Wow, Given, vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Fidèles téléspectateurs, fidèles internautes de notre chaîne Congo SNG officielle télévision. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle moi, votre humble servante Cathy Fola, maman Popo, maman de la nation, la côté bino la bétane de qui n'a bino lele, tozo le bé la TikTok de Fola. Hein? La branche d'habitude TikTok de Fola. Je suis pas seule na plateau nanga, nazana invité nangai au hasard très précieux pour nanga pour nabino. Mais avant de présenter bino invité nanga, je m'en vais la saluer. Dans la caméra, je suis avec Berli Vengamete Balobi Babinga Ngameti, l'homme intelligent, Jean-Sil Wonda l'honorable. Kaka ndenge yemora lobaka, on attendra parler de cet homme-là, Jean-Sil Wonda, l'honorable. Clégis et Mokomoso de la presse, mais c'est chaud.
motema ya mama ni mama, sa femme. Donc nous sommes là, tous à un plateau Nabiso, et un grand merci à mon papa, à mon boss, papa Clovis Fimpa, ainsi qu'à sa maman, à sa femme, maman Doris Fimpa, pour la confiance. Tous à vraiment invité Nangai Fennec, chef Mokondi, l'homme de problème. Vraiment. Mais allez, quand c'est là, comment bien rappelle moi journaliste à danger. En tout cas, on dirait il faut s'appeler un journaliste en danger. Bonjour chef Fennec Moko. Bonjour Katifola, bonjour Naba très cher abonné tout Batal Rabiso na Congo Sengo officiel. Batweb Senga na les questions de l'émission na OT posant ta N. Comment on tire la micro, on tire téléphone na téléphone à yo, quand on peut bien on a pour quatre, ils ont quatre donc tu vas te dire, on a muta N non, c'est la famille. Non, ils ont NT, au moins il fait que ça na babilo, musu c'est comme la biso, tout ça tendant na ngote. Tu vois, et puis technologie est développée à CAC. Vraiment. Machine, téléphone, ngate muna salango. Bah tout cela musu ba meka ko traiter de tout sauf de rien. En tout cas, bah excusez nga, ils ont qui déjà et loko o eleka qui est déjà. Non, plan de nini. Conséquence yangoyo. Et puis conséquence c'est mon que belle famille babi belle famille betio le coutou. Eh Fennec mbasi mako bandela ngote. Merci à trop la battu tout dans la Mais comment ça s'est passé? Ezaki neni? Donc mon kiliara. Fennec ako kaloba. Bah tu vas comprendre parce que bah tu vois qui Fennec suite dans une dernière émission. Parce que la émission de en direct à oui, exactement, direct. Et puis la femme était, ta copine était très méchante. C'est quand même casse. En pleine émission et tout. Quand on a zongi, on a coûté un peu na oyanga. Soit qui paye anga. Yango na ko pour na bengyo fene yo bi katezo inde la nga awa. Nzoma de ba yu sa yo. Na soit qui paye anga conséquence yango yo. Donc, ils ont makambo yolega quoi. Donc ils ont makambo yolega. Donc, ba mécène, ba fan, bato balinga Fennec chef Mokondi, asa bongi sene mais bino skobo soutenir taka lo boko za otengama. À 8 ans avant nanda kume. Ba binga lega a trop mais na temps les kate. Temps mikolo azo le kate, ça ça min kam panza parler, mais bino ba obota la Congo et c'est officiel, ba soutien na bino en fait apport na bino na santé na e aussi le musu batuna yi Katifola ki siko comment nga ko tika muninga mwasi copine nga na tika na hôpital nga na yo sala émission en fait yako lukala ya lo pene nga ba ngwana parce que lelo comme na biso nga za journaliste naza analyste et tout bat ba réalisateur cop oyo ne mute pesa so là c'est ça donc na bi question na kina Congo officiel Congo c'est officiel na suka na mo abeze ko mo côté la ngai et aussi denga na futanda ko e ko denga na sala boy et tout donc musa na biso yango donc ngaza mandiate o so muta senga mbongo na kena na point mon avec toi na osenga bo pesa ngai et tout pe bat ba olo ba ki o Fennec chef Mokondi kolonga mo 6e mais a défendu na mboka tezai pour na bongo te ba comprendre ba petit na biso akin ba koma na bango et tout donc ils allaient ka ja et là au mo weka po et ka tsanga émission mais bon, ça qui est à l'amiable, donc c'est ça. Merci beaucoup, chef Fennec Mokondi. Quand on a tout ça, l'analyse on a Congo et Sengo officiel télévision, le lieu comme invité dans l'actualité, c'est les Fennec Mokondi. Tout le monde a fait rigoler, Papa Hervé, Jésus les nuances. Le lot va voyager. Bisonné sur tout le bail que non. Toi il concert est le 24. Mais le lot tout le monde, Papa Hervé, le lot va voyager, bah quel le coup la maquille. Une partie orchestre que le la maki na mboka bapaya et mususu pe batikalia na yebite po na yo du fait qu'il y a voyager ko kende est-ce que ça bien tout ça mabe et puis comment est-ce que ozo visionnant on est étant analyste et puis chroniqueur. Merci beaucoup Katifola. Et là on a loba eza idée moi bien parce que tout le monde a yango eza et là on bosso tu passer la musique. Tout le monde a yango et pas il y a président JB, tout le monde a pas président Ouera. Tant Ouera non ça qui n'a au beta stade de Martyr Ouera be maka ba ferré tout le monde ba bindo ba kenara mikili retour wana tant to na ko ba on a aéroport et ça la qui ba tout ba ye ba li susu ba parce que ça na ba mususu
bazana ba côté na fingité ba ndona sumu bazana ba mpasa ba ebi lem souté faire obeta le 30 juin c'est que tant arrivé à faire tant ba kozonga et au sala ki bat musubaye ba tant ba sa carnaval to ya ba na aéroport to ena bango malé bet soki na maki côté sou ba kozana na hôtel ba kovanda après to ya na stade Marx c'est ça idée moi bien tout le monde va président JB ba série ya bling bling oui tout le monde JB Alba qui appelle ça mot d'ordre et lorsqu'on a osé la faire après ça mot d'ordre les jours to ko ya mbai OK maki tout le monde yango et pas héritier watana ba héritier sala bande on a biso maki ba kota na Béatrice ba kota na Afrique awa tout le monde ba fali ba sala yango les arabiens musiciens aki moi maki mo place moi za concentre parce que en plus a poni poto mo boité lokola ba France quand il faut là la distraction comme ça c'est ça mais Amérique et ça lokola France t'es là quoi Belgique t'es là quoi Suisse t'es au bokeh maki un temps ok na ce Djonga un temps ok na Château Rouge ok na Gare du Nord ok na Gare du Midi t'es na Amérique ba kenda ande musala donc ba poni poto moko boé oeza bien pour na maki pe pour na production na bango bazana ngo moi quelques production bazana en Amérique pour na album na biso to da Rosella o kalate Rosala donc et loro idée au Kenya Amérique on a félicité Ferré na sepeli na ngope parce que ba ki poto moro ya distraction te poto ba au Kenya te que ba mona bango ba photo et tout donc eza idée bien le papa Hervé Tomoni officiellement bon en fait c'est qu'Ezaki officiellement du fait que c'est lancé, c'est prononcé qui devant notre grande sœur, chroniqueuse, journaliste que j'aime beaucoup, Mamie il est là, Ayamba qui fait rigola, et à Lobaki, à Lansaki, message, il y a invitation, et puis il y a grand naïa il y a Wenge Nyonso, et puis Ayebisaki Bandekone à Wenge, Baza bien heureux, et invité na concert ya le 24 pour na yo façon oye a senga kibaya na concert invitation ninga yebisa bango oralement est-ce que ezala ki mieux to il fallait qu'il akene na ba mécanisme soit ko yebisa bango en particulier ou bien na cadre mobwe parce que Wenge quand on voit Wenge on voit JB Piana ou Hanson Adolphe Tata Mobich tozomona ba Didier Masela ce sont quand même des grands tozomona aleka na banzela na bango est-ce qu'il fallait qu'on lance ko pesa bango invitation oralement ou bien ko celle la bango mbela oeza eza na motu et puis eza na valeur makasi je sais pas ce qui normalement il fallait les canner voir. En tout cas merci beaucoup. Ok bien place à bien parce que comme on a fait rigolo déjà il y a relais à la TV en plus collègue dans Caribou Caribou eza émission Moya Munene eza plus chaîne nationale ba Talara kuna bat baleka te pona okosa kuna bat baleka te pona roloba ba charabia et tout kuna so muto akei eza pona apé sa message comment a déjà fait ya koloba na émission ya Munene bongo et pas ya Mamilela lem sou ce qui n'a l'objet que le faire rigoler la couture na wera na kosi si on a fait rigoler la couture na président Jubé na kosi bien Didier Lacoste bien Didier a fait na biso tata mais na dit que ba solo là bas il y a relega déjà koloba na la télé que bande on a biso ba grand frère na ngai ya Wenge Barozala à la bienvenue le 24 juin pour un concert et ça déjà message déjà au APC n'indimité que faire message on a APC en sans toutefois à Benga ba grand frère ne bene naï OK mais malgré ba problème ezanga raté to ebi na famille tout ba problème ezala malgré et rose à la moi mes attentes ba ndeko s'attendre na ngote c'est ça omoni lelo yo kati fola tindo mona ga musique na kala ezala ka soit oza fan ya wera ou soit fan ya JB ti siko ezala bongo fan ya wera ou bien fan ya JB yango ko lelo yo bakoma na linga héritier na linga faire rigola na linga pe fali poupa donc ba musicien biso tout ba fan ya wera na JB ba papa na biso ba fan ya ba wera na JB biso ba na ba fan ya wera na JB lelo to koma ba fali to koma ba héritier to koma ba faire rigola lelo yo faire koloba déjà que bana ya Wenge ezana public nepso kati fola osakanate ezana ba fan ya kosakanate yebisa ngai na minutes oyo
ba fan nini oyo baza majorité koleka ya wenge bazate ko ça déjà mbela elaxi que stade oyo déjà ekotonda na bana ya wenge. OK. To mona yango na concert ya 4x4 oyo babeta na stade Martyr. Ah, to mona yango plein oyo etonda wana parce que bana wenge. Bana na biso to boti biso moko papa na biso pe bayaki. Ko ça déjà fait ko ça déjà bon na féliciter on encourager on a des mots ya bien faire azarape bon temps on a ba fait na capture la terre sur la na ko fait l'omide to moni pe na wenge aso na président JB na wera malgré mais na yebi ke wera na JB wera na faire go la basa na problème te ko ça déjà mbela wana ya obeng sa wenge tant to mona wenge zaka en tête to mona na wera na JB. Oui. Tant que na wenge tant biga bana wenge to mona na liboso na wera na JB. Voilà. Lelo ba fan papa chéri ba kozala ba fan biso ba fan na wera to kozala na concert wana en tout cas ils idée bien. Et les gens ne s'attendaient pas à Baloba que dynastie et Katani dynastie et ça les sous-souté mais tout le monde qui papa Hervé à Loba qui que le 24 né aux la sortie à dynastie. Ah bon? En tout cas, et vous avez bien pour tout au côté na yangonde pendant na stade. Mais de certains musiciens, il y a dynastie Otobane Kozela. Par exemple, Bill Clinton, Mouken Tonga, Didier Lacoste, tout le monde on dirait ça déjà hors dynastie. Mais quand il faut là, Bilazana dynastie à la tête est talibisoté. Et talibisoté parce que les loyaux. Na minute to la sous na généralité ya Uganda non faire bizorbi ya moi tisiko ya carton ya moto kota na mona ça et en plus to sengi na ba père office sur dynastie wana bizorbi azong na sous troisième sous mususu ya mikolo pe na so ki olinga ka to kota na mona na stade faire go la zate ki o po stade de Martyr tonde senga ki o bien dynastie to non to bina banzemba faire kala. Okay. Faire un répertoire oh le lot sur un micro beton au tabou bat ça. Le lot na banze musu ya dynastie première volée banze musu to découvrir le lot na pameli molimo ko boyanga TikTok yango na yango donc banze mo ba linga nga malem mais bima déjà kala mais le lot comme mutu na TikTok comme kana pameli molimo ko boyanga molimo ko donc yango na yango to banana ba carte rose tozo ki tatoué na nini tozo ya malem mais donc faire rigola hasard te ki osoki muketonga la costa zala te stade de Rotonda yeko tu côté wana ko na classement za ranonti. OK. Na classement za la raté Bill Clinton baba produit fini na ibisayo et en plus et là on a ibiso quand il faut là Bill Clinton produit fini. Yebisanga Bill Clinton na piste nini ana type nini siko tu bien to rotap ya Bill Clinton bat baota. Oh. Bill Clinton si mais autobeta na kindu ça lui plaît. Bill Clinton produit fini. Bill Clinton. Tous les minutes oye bagriman c'est tout. Bill a kanisa qui soka le la dynastie au salaboy. Or écoute départ on a un écoute ça est bien les super pas bien na bizorbi. Et c'est nga qui a ne fait pas bizorbi ne yoka. Vous comprenez? Quand il faut là, tous à stade le jour ya bana wengé le 30 juin. Tobina kande sele atana poto me tobina kikanda banegema ba video salama ale mwana bandi mabe ava ba wera ba matana podium tant musique banda ko beta Clinton abinisa ki batu abinisa ba tuté tozara na le 30 juin avant ba wera ba kota tant ba tieno musique zo beta c'est le muta binis en plus na biso kati fola na wenge mutu o yatika ba cri o za fa oyo batu tisiko babina ezaka sele ezaka bilte Clinton azaki azaka ne ba opportunité o wera pesa ba faveur ebele parce que Bill tout et tout mais Bill azana crime côté o lelo to roloba ke non kati fola ngana Bill cri nini oyo Bill Clinton azana ngolo lelo to roba wenge to rovana pena ya Bill Clinton akanga o ba cri nini ezaki lelo to bina ale mwano ya sele yo to bina ba bloque Bill Clinton abwa yobisanga obina jibana iyo kana kute mais le sotu ni mwa mukete iyo kana kate tuna mwana tu ya mukie mwana tu ya mukie so tuni ye Clinton yo boya ye Clinton atika après c'était la musique yo ngana après ni Bill Clinton atika la musique fene mais quand il faut na ata ça nous Bill Clinton
ngelo ko ko mangai moi lo ko mangai émission et lo ko batu ba mu emo ko beta ngai mo ko sa be pour la vérité ngane na vérité ngana ya ba pembe mais Fenech batala rabiso ba l'équipe na maele batala rabiso et puis ba yebi musique ya Congo bien sûr que oui batala rabiso baza batu ba intelligent batu maele batu batala rabiso mais ngape na obimisa maelo Bill Clinton atika apprendre la musique ya Congo lelo yo selo scram ceux que otambola partout oyo ka ba cria sele ba mama sele bazara na wenge na nini na soki o wera baka ezako ya eli bili bokani ba eli à part j'ai créé un on a kangatis ko ya Bill Clinton dans hélicoptère oh là là à part hélicoptère mais quand ils étaient tombazaki ba ngomi bali ba obenga ba jumeau c'est Léo apparemment banda ko mela pema Bill Clinton les problème à beauté c'est la beauté za la raté moi le bango c'est le baboué ba couper belé parce que face ça on va bata un morgue display mon boulot oh là là ben c'est le aboa kabilo belé belé ya jour à tournage moi le bango aba aboa ka pena na nini na album hélicoptère voilà jour à tournage à clip na boye pas ba misa Bill Clinton yé ba misi été design pe contact parce que on c'est le soit kenda soit travailler à côté ta lelo père bajimo noir ya resara te le ba ya ba mo la de la idéologie c'est le so on rappelle noir bon si ka noir no katika pays noir c'est le scram moi la tu va boucle d'oreille c'est le scram vous comprendre c'est qu'on a mis yo na webi so que Bill asala ba forte na animation ya Congo c'est le scram aleki selon Fenech chef selon na ba abonné na biso ba otalanga bato ba d'accord na ba commenter OK bato ba d'accord ya na chef Fenech Mokonzi bokoma wana Fenech a lancé défi alobi pona ye c'est Léo na Bill Clinton c'est Léo ne mutana ba chef d'œuvre atika manzaka la musique à Congo Bill Clinton foin selon chef Fenech Mokonzi chef Fenech Mokonzi maman papa les lots sont sur l'actualité oyo ezo kanga biso matoi tozo linga kotika ngote ezaya the king aigle Mobutu babi le king de la musique congolaise number 1 selon le Zan et number 1 selon les autres pays sous tous à la caravane tout le monde il fallait pour pas na émission il y a des conabiso Moupassou la popole Moupassou la poser question concernant tatouage na Nenga Longola qui pour sa fille aînée Keina et fallait pour pas répondre selon yo étant analyste étant papa étant moana, étant congolais, étant bantou. Donc c'est là on répond à biso na ba voler nyonso wana. Avis na yo, approbation na yo ezani. Par rapport à réponse il a fallu pour pas. Par rapport à réponse wana moni biso premièrement on a étant que ba bantou. Étant que ba congolais biso to na façon na biso to édikara bana. Oui. Bana biso même si moi na botami na poto mais il faut to éduquer ban na biso et tant que ba congolais biso ben quand il faut là biso tant de kola to dara ceux qui 17h et commis il faut aux ananda automatique papa tangozo ya fa kuta bino tu nanda papa soka biso pe la tando alota so tu musala yé 17h ceux qui 18h yo za libanda yé barango ola la libanda au banon de tant au côté de dans salon mon yéda ta TV OK les to les kana ba chambre na sing au kangayo biso da raso to ceux qui au outil classe nga sarana trotter quand il faut na ba camarade te ya bo mwana OK nga na masse na moto ba ke nga na fenêtre tanga te biso ki ya miti na biso moi Bill ya na beta te nga sarana trotter balé ba nga lexa fina nga mingi na chambre on a trop penga mola nga mi ko fana ya monga moko po lexa fina nga trop na chambre au outil classe chambre au bimi OK classe au zongi chambre batinda rabino te bozara toujours na ndako ezaka éducation au papa pesa biso donc ils sont que ba bantou tozara na façon na biso ba édikara bana fallait pour papa aza papa ou aza congolais ou aza pe bantou aza européen te aza na façon na ya édikara bana to mona yango faire gola abeta mwana
moi na kenda na ba école boye ba tourna et ça là que papa a va ba prison et tout fallait pour papa na façon na et to que bana bazana ba façon na surtout bana ya basi za moi pasi ya ko encadrer mwana en distance et en plus moi na ngazo vendre sika mona maman na ya mwasi wana lobela mwana ya mwasi OK parce que le quand il faut la bana na biso na ba biso bana to za boye ngai comportement ngai tant que mobali nako zala trop côté à papa. OK. Yo ndeko za mwana mwasi bo rozala na ba intimité mo na maman. Oko ke ne pe boye jeune moi déranger au bête la maman sans calcul au banga ko te bisi maman ne jeune moi ba déranger ngai et tout maman bo rosole tant que basi. Mais au bête la mo papa te ngai mobali pe na za na éducation na ngai o na za nango nga na roke pe pa mbanda mère na nga na kepe na lie na nga facilement na dame pe batsenga pe biloko na lie pe na na beteli pe maman na biso pe lisolo te oui o tole pe mbanda na tole pe mbanda mère na nga ezalaka nango sikoyo les premiers années ngai na opesa mwana raison te na opesa pe fali raison te les premiers ans que ya romona no tant que babantu fali azana façon ou akora ko éduquer mwana oui omoni lelo yo mwana soka oyo kate ndenge abike mwana zo kaka maloba oyo mama na zo loba ke papa na bino na boko la kabino lokola papa na bino akufa déjà bozaka lokola bana baza sans tata mama zo loba bon poani mama zo loba na pasi oyo ya zanango elakisi ke est-ce que il fallait pour pas na ndenge idika na ndenge azako discipliner mwana wana après ça soukeina argent de pocheté OK et ça liba ça fait un temps c'est ça Fali et Salibane et belé après ça keina argent de pocheté. Oui. Wana ezapé ngana condamné Fali te eza façon za ko éduquer moi par rapport à musu maramba publier na internet par rapport à maramba ça na TikTok na Instagram papa moi ngana pesa ke maramba TikTok anozo argent de pocheté ezala rapé biso mon père anozo argent de pocheté ezala c'est normal. Et Fennec vous pensez que pour na ko punir moi na ou bien ko éduquer moi il faut priver na ba en fait ko priver ba besoin na e et ça fait partie de l'éducation. Et ça bon autrement moi na mingi et c'est un dialogue. Oui. Il y a un certain âge sur moi na coller et ça surtout les caméras piniri c'est comme les caméras solo là. Okay. Parce que Keina a comme des rôles ngandé azara. Et ça les caméras ko fali il faut à solo là na bana parce que elo ezangi bango dialogue fali à solo là na bana wana te Keina na Kelian. Fali a simaka que responsabilité na étant que papa te liboso ya bana na Kelian na Keina. OK. Bana wana ba boko maka kaka ndenge mama na bango lobike lokola bana bazanga tata. OK. Fali tama kendaka Europe azwaka tante ya ovanda pena dialogue nezaka ke Keina yo boy donc rando wana ebanda kala mwana nyonso ya mwasi na zongi nanu azwaka toujours part ya mama na ye. OK. Keina eza le problème nini Keina eza ke est-ce que que Niki mengati siko azana bolingo Niki Barcelone azana bolingo ya Fali voilà Tisiko azana bolingo wana ya Fali ça se lit ça se voit alinganga toujours na bolingo ya Fali azotala mobali na bandine na pasi mobali azana mukanda te ngam na pesa ya mukanda mobali malgré tout a commis lelo numéro 1 nenga za ko se prétendre koloba ke yaza numéro 1 oui ngai na sali pe na baxi moi un pierre na numéro 1 wana azoloba azotala lelo na célébrité au Fali akomi nango ebongi ngai na zala ezala ngo bazuwa kaka ndenge ezalaka mwana pe ya mwasi azoka pasi ya mama na ye. OK. Mwana mwasi azoka pasi ya mama na ye azozwa côté ya mama omoni Marco 6 soka azalaki mwana mobali soka azalaki mwana ya Barcelone oui penga to mona makambo linga ezalati. OK. Parce qu'il y a des gens sans foutiste, il y a des gens qui ont moi mobile. OK. Moi si azovanda Keina azovanda toujours pour na maman azobani ah tala boy ezo sala e pasi yango wana mwana za koleka na réseaux sociaux mwana zo sala makambo zo sala wana siko yo étant que papa mo responsable oyo oza ko éduquer famille parce que balbango papa yenda za nzambe ya se papa yenda le chef de la famille quand ndenge ye mo aloba ki na émission oui yo il faut ozwa autorité ya ki chef na yo okoki ko zwa likambo boepe na candidaté décision musoko zo pe na candidaté
il faut y bandere ya revendre ça mwana et tout malgré yo na maman ne bozala raté mwana zo sala boye pour est-ce faut yeba mwana wana sala raboye pour na nini neti ngai ya kozwa kombo parce que fali tonga komaka keina biso to tindaka eti OK eza olakisa ke naza na bana keina boye sko ndenge a effacer kombo ya mwana wana keina atiki Marco 6 et l'accepte à longolé na mutembe. OK. Fali moko fali na nunenga sana. Est-ce que dit que fala qui ma classe? Fala qui ma classe d'internat? Oh là là. Fala tangate? Oh. Oh bon fala à diplôme, fala même pas diplôme. Oh, yango wana nde pour ça. Na fali to ko moni soki tembe to sa micro to zonga na bandal. OK. Nenga lo baga tanga na makelele na nini na EP1 ni boye wana. Mais bandal eza ka fali poupa. Ngala oyebisa yo soto OK fali moni place fala ki na osatika ba don. Ouais. Et ba ban. Eza école oyo il fallait présenter merci Saratia. Fali a kosaka akimaka classe tant batindaka na internat akimaka akosa musique. Est-ce que papa Faustin alongola fali na liste ya bana na ye? Alongola ke nenga atika ki bon fali na longola na tiki banani ba kena kufi bana na monde na longoli nde ba bomba eza ba caprice ya bana biso tu katifola biso tu to sala ba cap biso tu ba caprice to sala biso mo to zape mo pela mama tindi mama pa lekisi papa continue nanga boy po ninga na classe na liete boy eza ki bo mwana biso tu to zaka nango biso tout papa ko appelle kambo papa lekisi nana ngo lo bate mona nini yo lo bate ki papa lekisi bien maman lekisi mona nyonso to lo bango mama pa lekisi mama be boy mama pa sali boy mona mwasi azozwa pa ya mama na ye mais comme on papa o azan nzambe ya se papa yo mutu soki yo lobi okangi porte na vie ya keina et okangama parce que dans nzambe assez papa zo bazala raté papa na bino sokuta langwe masanga okomona nidité na été même si asa melaki masanga na buzoba na ye moko bana ya Noé bazaka modi parce que ba kende ko sibika pala bango elamba po alangwaki fali o asali wana sacrifier mwana ye OK atiki moi étaler mwana na ye exposer mwana na ye wana eza makila na yo. Il faut avoir un comportement qui est bana. Kozala te ke o papa kaka lokola. Mais fali pour palobi lokola keina za est né de la famille lokola sala ki bongo do abandina ko chatier ye po bande koné na sima ba comprendre que so ba meki ba mpe ba longwa bana. En fait c'était une façon ya lobi. Aza papa mabe. Ngai moni keina ndaza so ba bise ki un jour akelola ndana bise na kozongi so za ozala papa na za fala oboyango. Mais qui star ne son papa na yo limbi sarate yo soko lobi tout la tena ba fi musu ya musala na ko ba na musala na limbi sarate parce que musala ezane vie na ngame na papa na vie il faut dans la vie na yo na famille pour na faut ba ne na boye na famille na nga eza maka mususu na ko ba tek ngala ko na musique na limbi sarate na famille na nga pe ba na nga pe so asali bo sala bo yo wasi Marco ça sala mabete te Marco ça parfait tout le monde dans les réseaux sociaux à s'adresser à tes réseaux sociaux alors ça la bonne pour n'azo pas il y a maman na ye maman zo mona pas si tout le monde n'a pas de distone Fene ko chef mokondi si ça gère au lobela keina un mot étant moine au lobanini et là on a eu ça ga allégation internet fallait pour pas aza papa ayo kana maman papa na lobanano OK atika na maman réseaux sociaux on voit papa lingi bongo un mot pour fali pour na fali skoyo na linga alave image même si ya bana même si ya yemoko parce que au fallait asali wana déjà batutu ba condamné soki ngai fali pona o laver pona nga pona o misango na koloba bon nena za boye na kosa na ngabino naza papa mo responsable na kosa na ba tatouage te na bani na kolongwa na bana nga nyonso ya na bandaki na keina loko na bandaka na tali boso kumba keina ai fase kumba bana na nyonso na tatouage na e po ezala te ke a punir keina ba musu batikali. Et parce pour Nana Ketchup, la femme actuelle de Fali Poupa. Nana Ketchup, Azam maman mabe. Oui.
aza mama moko boye oyo azokabula bana omoni mama Dalida mama Adaju soki abokolaka maître Gims mabe so akabolaka bango mais maître Gims abendi Daju te po Daju nde akomi bongo eza mpona maître Gims mais maître Gims abendi Daju te alakisaka bango bolingo Nana Ketchup il faut azala na kibo mama ayeba kosangisa bana feka sangisa bana nyonso bataliani babota bakote musu même feka bango to bazala ensemble Nana Ketchup pe na zibisa Tina aza tata mwasi mabe Tina ipupa yuzala kaka sima ya Nana Ketchup ozala kaka na sima ya Fali asala mabe non asali bien non bango to baza bana ko sana que azape maman azape mwasi eloko msonga mama Tina ipupa yeba ke yepe aza mama aza mwasi na ibité aza Fali po aza ne nani mari de nuit na ye peut-être Tina na Fali po ba yebani si Tina ipupa le msona Fali msona bien sûr Fali aza mari de nuit na ye ba nini comment yo grand frère no sali mabe yo za la rapo en plus pour non et le monsieur Fali asali a grand frère boyete Kofi lo minute mo be Kofi azolo la bolo ba mabete pona di distance za makila na ngai mais tout le monde di distance poster jibem piana di distance poster boye asala boye ba tout ba finga Kofi azo poster bango mais Kofi atika ko sala ngote Kofi la dépression biso to ebi bo mo tanda komi mais tout le monde jamais Kofi a étalé moi na ye to komi na suka question ya suka question oyo to ko poser yango pona mpasula le monsieur le journaliste to moni artiste azali na kanda question wana est-ce que c'est important tout non et là on musu na loba émission na pe c'est comme si Fali muta provoquer yango pona kanda mais papa mpasula étant que ninga loba kaza aza expert aza moto ayebi domaine ayebi éthique makambo tout biso to za apprenti biso to yela biso ba bongo baza bato bayebi basala ba RTG ya bakenda ba poto ba leka CV na komite ovimba c'est ça émission pour mpasula et les cas directé oyo osala za ki fanatisme pe tala arrogance oyo Fali pasala ki na on émission na orgueil tout azaka nango koloba est-ce que Fali pasala leki na émission na TV5 a titre ya journaliste ba temo sapena yo tala ne ando yo vena biso nani vena biso Jean-Marie Lukulasi ce qui a pekisi Jean-Marie Lukulasi ce qui a pekisi donc yo une émission ya mutu ozolo bozo temo sapena est-ce que ko sonne problème ken biba mami lela à l'équipe na il a expliqué eza bato na ye pe oyo papa mpasu asali eza amateur alakisi ki professionnalisme te ayebi donc comment yo oye na émission nanga nedinga na émission na nous poser ba question fallait vous poser ba question ko ce qui vient na biso pour vient na biso so ka peki so ko leka na TVT yo leka otena oleka te elaxini papa na lokola balobi ki papa na kufa donc babomaka papa wana donc papa elaxini aye répondre à kufa tala bosa théâtre bendere voilà en tout cas ndeko na biso wana fois ala yeko la sumusa o makasi atika abandela pena même banchik pe elaxa ke papa mpasula passe sa classe de apesaka apesaka banini accompagner pour aller kana na classe pour la diplôme na to ba fuite na si nazi ba fuite papa mpasula asisaka anete na ifasik oh là là akataka sikoyo Fali pour passer ça te Fali sikoyo Fali azwa même pas diplôme aya ce diplôme ne soka tanga solo Fali nenga zawana biso to yebi ba sei Fali ba ne ko gafe na ba français Fali ko tande ba ko koloba français les até ça on a été que ça pour na respect à artiste ko koloba biloko wana te mais la kisi par rapport ya ba justement na ye na télé omoni bato yo tonzo leka étant que responsable balaksa bato to comme na célébrité mon robo ba no lakso ndenge ya ko vanda ndenge ya koloba ndenge ya ko sola na bato balaksa yango Fali pupa oyaza entouré et pas ya bato mayele fallait entourer pa bato mayele to mona yango ba vena biso ba boka kese bazawana to mona ba sule kauka ba tellement bato mayele ba émission wana
est-ce que fallait avoir les canaux émission à solo là qui n'a biro na parce que ce qu'il fallait solo là qui na vena biso boka que c'est bien solo là qui na sous les cas quand intimité que émission n'ingele ba ngai bise non tata yango donc équité na c'est puis en plus fallait ça grand on est à ça do baraki à ça que c'est prétendre qu'à ça non c'est tout à ça grand moi émission là soit ça grand en français car du début à la fin mais la Côte d'Ivoire ba ngai ba inaï. Ok, merci beaucoup, chef Fenek Mokondi, à l'obi, la Côte d'Ivoire, il a fallu pour passer les cas en français. Donc, comme il a souka, donc, na CPL qui n'est pas plateau, pour l'analyse et l'élo, et puis, mot de la fin, na dédicace na bateau nyo so bazota la biso na Congo et c'est officiel. Ouais, mot de la fin na ngai kaka bambote na ba et tout, o bazo tikanga te. Oui. Na ta na parler, na bi na lega parce que des informations qui ndaka penati na source. Malgré batala ki, na ta na blessure sur les attaques qui ne matolo non. Na pena blessure na 33 peng ba katenga pota. OK. Mais na bi que Dieu grand, ma justice to landela. Batoubi ba obenga ngai papa wili classe benga ngai inspecteur Miguel Mbongo oncle nanga et penati ngate mo ba kisi ba nene ba vena ngai ba manex pour benga ki ve fanya star en tout cas merci à trop Nasibispe ba benga comité Claire d'Hollande papa wili classe et la différence batoubi ba obenga nga merci pena bato ba benga parce que s'entendre na konde on a dimina au dimne. Mais tout le garato pour mara bien tout les cas parce que plus passion na biso il faut tout les garato toujours na télé et tout merci na ba tout botala gi biso donc bon excusez nga son na mabe na yaka otali ça que to yeba biso pe le loyo to za ba parents to yeba ndeni ya ko éduquer bana vraiment to ka bolaka bana te bana ko bazana mama boye ko bazaboye donc bana tout bazabana le loyo toi barate moi na nina osali sayo vous comprendre moi muso quand ça que oh ne yende mutna mso ozala obala aroma première dame ya lobby donc c'est ça quoi ben internet au ba cause appena pour ça osunga mozana pour ça numéro ya chef Fenek Mokondi ouais numéro de téléphone en plus 243 97 27 87 757 donc plus 243 97 27 87 757 Facebook Fenek Chef Mokondi et puis YouTube Fenek Chef Mokondi. Merci beaucoup Chef Fenek Mokondi. Donc nous sommes à la fin de notre émission et merci à Nabino Noso Bozaki Sima Betando Ike Nabino Sima ba machine Nabino pour na Hollanda biso vraiment na boké binyoso et pour comprendre ce qui s'est passé oyo tozaki nango vraiment pour ça ya koloba na émission na biso to komoti kabino vraiment mais avant na tikabino je salue là mon boss papa Clovis Fimpa, maman Doris Fimpa, merci pour la confiance. Jean-Cy Louonda, l'honorable, merci pour la confiance. Berli Vengamete, merci pour le boulot, merci pour la confiance. Clégis Zeis, Mokomoso de la presse, monsieur Chaud, nous sommes là au four au moulin pour nous conseiller la Bino Moussala, Joyce, Joyce, tous les abonnés des Congo et Sengo officiel de télévision. Merci, Tozalaka na challenge, moko otoe tout. To ebisaka bino à tout moment tant ozota la vidéo oyo kosuka kaka na kotala te o s'abonner o bengi ba papa ba mama ba ndeko même na ba voisin na bino ba pembeni o betele lisolo ya Congo et son officiel télévision et o yebisi bango pe amaka malamu elekaka po ba s'abonner et puis bo partager ba vidéo na biso massivement na bike bozala dessus te Hercule m'envoie tout depuis na London City Hercule m'envoie tout merci beaucoup merci à mon papa spirituel, le papa Richard Silabo. Et Jeanne Ngoma, le pétrolier. Merci. King Mboma Mandila, Tolingi Bino a trop perçu les faux là. Déborah Miezi, ma soeur chérie, je t'aime beaucoup. Donc, vous allez brancher, scotcher, nos bougies. Vous ne serez jamais déçus. Bye, à la prochaine. Invitation à ardoise, mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Mobokoléaïs. Grand menuisier. Invitation en carton, n'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, Mokolo fait il a tamabé. Maison divers, à Bossali Binoté, à Tchelibinope promotion, Angolais à Pamba. Maison divers.
Mboka Boété, vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.